yokelanga natukami mingi kolokola kolembanga te minyoko eleki mingi koloko bwakanga te bayininga mingi kolokola kotikanga. Merci. Amen. C'est la source et la parole de Dieu du monde entier. Un mouvement d'ampleur très chaleureux et à quel tellement spirituel nous avons à ça la vie de Koneka. Peut-être va y avoir esprit là. C'est mon frère dit avant de la carte lobby bazimbi c'est particulier là. Ah, on ne sait pas s'il pourra trouver le salut. Frères et sœurs, nous sommes au bon endroit. Vraiment, plus tard, c'est pas Bassal et le Babaroté, il y a bon nom à l'église. Les bandes à Kunande, Matéa et vous allez au côté de l'église. Monica Kawana, Salomon Lake pour la Laki, Mandekwana, Bazan le sang. On a divisé par deux, divisé par trois peut-être, divisé par deux. Non, divisé par trois. On a pour la Laki, bande de place au besoin, on a, oh, bandé, et que les quartiers par quartier, à Wanambo, Kishasa, paye et au temps que la peine va payer, sur peine va payer, on a quartier par quartier. Batali na place yango me place yango ile bango ebandaki awa na lusiku awa mtu munene hawa munene kuna mwa triangle peto bandina na salon peto nkola lobaki bamuso babimbe prophète azoko exagéré moi siko ka toza boy et que les quartier par quartier mutu wana peut-être tout allait bien peut-être amelaki quelque chose na melite na epsi bango ata makaya ta masangi kutna monoko yote mais Dieu a parlé et ça s'accomplira. Puis là si que je continue ko palangana puis ça na ko clôturer na ba région P car région kuna ko na ville province ko 20 et 30 ville province na ba moi pas district monsieur 3 4 5 ti na ba pays où il va baningana biso OK même l'Afrique du Sud même na ba Zulu
C'est pas facile. Frères et sœurs, demeurez dans la parole de Dieu. Notre Dieu vous bénira. Frères et sœurs, on a matériel. Matériel, il y a bien du monde qui a besoin d'ango. Nous avons obligatoirement besoin d'ango. Mais pour forcer la nature, pour forcer pour nous ayons pour forcer car si vous forcez la lubo que nous joie écoyate si vous sengez le colo et le coboya colo salanga et le coboya écoyate mais au sundula au qui pas quand tu as monté comme na makam si tout ça branché uniquement la pensée no kaka o était vie éternelle ah kola va le bimela yo na ndé à santé ya bando sala ba surprise moko impossible yo moko bando kanisa mais oh na kanisa kango ane okuna mais siko yeye oh mon Dieu que Dieu soit loué parce que bon ba kanisa kanyo so komitungisa pona ba bien matériel ba kotikala ka kozala ba pona mité. Les élus de Dieu ont toujours eu besoin pour obtenir le salut de la vie éternelle. Salut à vie éternelle, c'est vrai que c'est vrai que boba simi boba kota ba yeb sabata mo keli fait déjà. L'enfer existe bel et bien. Mingi bakanisa eza existence ya motogola ezali sikoyo esili mais calculer existence notango lalaka zoto lali ndenge nzoto wana elali mais image na yo ozomona mona ndoto pe bazo ozomona image ya balinga dans la vie et continuer même exemple ya ndoto comment ame pe bamoni ne lobilo ne longi agent ne lobilo na ye beaucoup tani ko solola tala ame de continuer ko vivre tango za kolala tala ame de continuer ko vivre tango zote kolala libela pongi a libela izali mais pongi wana libela pona nzoto pe nzoto disparaître mais ame et continuer ko vivre so sambrenza mena malamu ame continuer ko vivre vie ya bomo ya seko vie éternelle dans la joie mingi bamona ka ndeko ka kufa bandakala lelo na lotie azab akoma munene azab bien tozoseka voilà vie ya comme na ngokuna mais mingi balota na monde ko na bisa kufaka na moni ana place ya mabe akondi voilà vie ya comme na ngokuna. Vie wana somme d'assemblée le samba mabé, frères et sœurs, jamais vie échangée pour la vie à madame Kuna, vie à au-delà Isali. Mingi c'était au baro balanda kana moi bisambila o yanding wana balbaka vie et suki kara somme d'accueil, suki vie éternelle Isali. Place de choix pour la banque ça va pour la mer Isali. Tabo bakeleke ke mutakei mais exemple quand nous avons peut-être ndenge bazonga katala isika bosibo mona bosibo yoka ba histoire nyoswana ke akendeki pe koto bandolela pe quelque temps zonga botala vie batala bagero vivre kona po image mona na kuna la belle histoire ndega la muki oh frères et sœurs oh baluka comme matériel mais ma confrère o événement ya ki na niveau matadi ke bala so baba no luka na swa na bala mitingo tambola na hebana na ngana suka ezaki ndege nini esa no sakate ata départ ya mutawa kukola kwa no sete posoka no se kukima kubanga ukupalangana ata nde mtu atelemiawa lelo azobia zotele maoloba viendra un jour binombo ko pe boyo ya kuna sandwa pa nani prophète, otika koloba boy, oui, ils avaient boy. Un jour, on annoncera qu'il n'est plus. Bon, monsieur Barloba, non, le Kouta. Et vous vérifiez, il y a sur le Salem. Ah, naïe peut accueillir. Est-ce que naïe, c'est galactique là? Amen, Bota. Est-ce que va faire, bande on a vu sur bien sûr que l'événement se yaka bana il va bazar épargné. Mais tala ya matadi kebal na mwana il bana 5 enfants accueillis na mwana il basé la toute première fois événement ya na makela mwana il ekende
frères et sœurs, landa iloba pona lobiko ya bomo ya seko e ya buto ya moyo me molimo ebi oza esika malamu na mboka na tata ezali kola libaki pamba te na ke na bisika epa na tata na kobongisela bino bisika eza ebele na bo baza bapona mite so alandi iloba kula abongisa esika mpona bango o alanda vie matériel nazwa bo bakendeki yanosaki bango te bayende brusquement ata bazalaki na mbongo ikenda na bandako tango echolaki ndenge wana na badollar mpe echolaki dollar eboyaki te dollar echaki tembe te eza parce que oza na badollar nde oza bien non eza parce que ozoteka bien nde oza bien non oza bien te botalama te ya nzambe ateka chaque temps azoteya mokili me mokili bazosacharne sur le bien du monde. Turquie, événement et tremblement, on n'a même pas vu. Mais quelle période nous sommes là, nous savons que tremblement de terre venu à quelque part. Le Seigneur avait déjà annoncé qu'un tremblement, c'est présumé, c'est créé quelque part. Pour même battre belé. Mais combien de vous calculez de votre temps de la martyre, divisé par 44 000 personnes. Kokende brusquement musuko zindabe bakana nako dina nako kota na kata mabele directement na bomoto boy metala kula nzamba salaka mama na mukumba mwana botami mama kei mwana te bebe ya kubota na mama akei mesolo mbota mukiri awo kanisa bonula mama bota kisengel mama pesa la épargner akupate na bota oh konyoko la njoto te nabala konyoko la kanjoto te ko bakei na matati ki bale sont des hommes comme vous est to lo bakebazaki na libabe et c'est to lo bakei onyo so batika le seconde bozawana ke bozana chance de part ya muto ezali obligatoire amen bande bona Kristo boyo bakena niveau atirikiti na Syrie ke bazaba talibabe me nde banda ko esote ko yezini de ngwana me mbongo boli ese dollar zake na katite ese ba bijou zake te ese ba modre ya oro zake te na mo me soki ba congolais nde ba kulula batondi ba fuye o isigenda ko kenena ba dollar nde bazu musala me kuna tala ordre. Frères et sœurs, Bako saluté, Badimi saluté. Pour cette année, le diable va multiplier encore le modèle de Rosine Sabaponami. Mais pour la force de Dieu, on est pour la battre la Rabaponami. Pour la Luka, mon ignon, mon iboile passe Nzala Mikakatano. Abi nakendano nakendo Luka. Courage penda que nous tunanda kunanda kusika bakozwangana musala. Kala histoire bandi bamonaka. Akota ndaku ngobo mama na yekuluka musala mama pe azali très chanté o mwana nanga we kuluka musala malgré décider razate oya lobby okutanda papa bana na segolioso espoir ebonali ke mo musala ye amen jour suivant que le bois kota papa bana mutaye kuluka musala ye papa lobi oh nana yebso kenga na zwa bana ilobao yaza mutaliloba na kozwa yete me bayebisi te bayebani te mayebi te ke yaza mutaliloba atanga kiao abio monte ke ko amna iloba na ilongi liloba na nzambe boto la grâce bozaka nango amen do ti botanga la kombo eko amen bale na Kristo kombo ekoma makali liloba na nzambe na grand caractère ebria kamakasi motazana ana misala elinga koboma même na miso elinga koboma même na miso na bango ya butu pe bazwi na mwa kashi ya kombo na bumoto ezaka na miniature batie na se alors tango alobiki awa mama yo kanisi yanga na zwaka bana iloba na nzambe na zwaka bango te zonga na yo pe kande wana
mais aye bindeni na asolulakte ke zamuta iloba abimina décoration na nyoso yo calculer place au chaque espoir obimi wazana espoir de sauter abima na balabala moninga ya classe tala baninga ya classe ndeba zo akaba akomi muzwi na mutuka ya ga moninga yo wana ne na makolomine boy oui nzamba sala te satan sala amen na otelengana kodukata mwa job mokata kokomba kana lipango sera tombi moninga yoza moninga nangana utika yote kota akuti bato na kati amen ya komisizian boto kei musala pe naka utika bawe na misala na jili bango yo pe sera tombi encore yo moninga nanga bakota boye boyebi kote bazalaka kote nini bazalaka wana sika babanda na gombe oyima bapango agomedeza na ndeko akoti bo portail fungwani bien bakoti tala lupango après na ndako fungwani portiere ka yango mo fungwana moninga na ngata ndako nanga nyoso moni yangayo otali ba biloko ana nyoso sana kati ezana kola we ezana cité boite we ezakuna bien bon c'est bon moninga vous avez bien abina za bien bon vanda bozela moi basse moko yena mai bachana moi biloko ya rouge bobi basse wana ye après moi mondele moko abimi ya mwasi bilana so boye bozo mosala soyez les bienvenus allez na carnet bimi bo signer ndeko alobi me na moni mosala te na bozo kabo na signer moninga olaxi biso ta place yango ya mosala te to bando komba wa to bando sokola basani tana ko jour laxité na signer ka bongo te pa musuba bia c'est to e ko mosala opportunité mona to signer premier à signer deuxième à signer troisième à signer quatrième à signer amen bota e comme pas mon numéro ba ngabiloko oyo nakendeke boite nako signer pété cinquième alobaki me mais bandika ba signer ser ngana ozela yo signer bo ngana signer abinga la boite na kotekala ka pe ko signer te tongo na musala mondele apanani mwa mukeme kamone ni no zo discuter aba discuter te bon loko les gens de wana la kisa bango bisala ba fungola chambre boso banboa bana bamboa ya big bull ya mnoko mnene chambre ni bale bana baniao chambre misa bana popi ya mnene wani okalikile bana popi amen amen to bando sokola bango na ko lesa bango bienel te ko melisa bango mabel pendant une semaine so melisa mabel wana 10,150 dollars passer mosala bien Vous ça bien, maman? 10 000. Monsieur n'a la monnaie à mais 10 000. Abi, jamais. Pour n'aller aussi battre. N'a pas besoin de son lavage, n'a pas ata moi bikolokoto na kata nzomo na lia ka terminer. Abi musala munene yango ngana komeli boy pona salon. Pona ba frère chambre bana popi yango. Bokali sikol alubi jamais nga obie na bima ko bimsa bi lulo koti aba bima kate bayala kara me ko bima wana so sali action te de ojoken nabi nga mwana yoba makamwana zakat mundela bima boy mama oyena bato boy ndenge no monite ke na ilongi ba komili lo bananzam oyena bato boy tina ke kuna ke ko convoquer chambre comme molibi so yo a continuer ko vandao do kuna ni ose ko sila bobi misaye ninga lobi ninga de devoir nga ya lobi te na devoir yo te na pesio na pesio merci po omolinga makambo okuma na ngopona okoma biloko aboye abi bon yo kendika yo mokabi na garçon yo lokola boyi ko siet azamu ninga na ko tika kayete abi jamais ye asa kochao yonde ozana chance bobi abi avana bi mawa
naï. Mundela kota aya invoqué du sosatala maman bimisa memaka bimisa na moninga ne wana ba bimaka parce que kuna eyindi nini na chambre eyindi sera kana na chambre eyindi sa nana ko yindi ya wenzamba liloba azo yindi abimi ayopera lisusu bimi sabango ya tikali ko babo ndeko nanga moninga nzoka de ko moboy bayo wana sa kangile lo bako na porte centrale bi mwana osale lo moni obimi banda musala ni sikoyo so koti babi makate soko so ni makambo mais so ndimite c'est dire c'est goleka oleka na batwa ya bishoto bimi mwana biloko nyonso zomona na lupango oyo ngandi na kengela za batombo ezali awo babimaka te bino mobimi osambela kwa liloba ekotanga na kombo wana te zopesa somo tala botala parce que obanviaka via moninga bomoni envie via moninga po abonga po atekaka bie po alataka bie po combien pe akepo omoni eyelaki moninga soki moko ya bino awa un mois 40 000 osade na lupango ya Gombe na motuka eza bien convier biloko ya moninga te convier pour omoni moto azotindikaka motuka na toyebi yango wana eprovokaka butu moyiba makama koboma na koboma convier moninga te po omoni na moto oyebi te akende osimba nini waza na moto wana yango wana na bamoto komoboma na koboma butu moyi soit que ememi na moto azokumbango frère et sœur n'enviez pas la vie de ce monde. Talela saka yawe sana kondima zana boboto ata lelo tata lobite kola bosala. Tatele ke ata pashe zale ata bat bachola. Sepela kutu superior do ko mona bat bagomo tuka bagomo chola yo kutu sepela. Pourtant ba tuka bachola benediction na bango nyonso zo yela yo. Kozongi sakutu na kutuka na bangote kozongi sakochola to yo sepela kosilika kutu teke moni bakumotuka nganga na komina pashe non tango ba matisi kotuka tango ya wazomba sa bénédiction tout est possible à celui qui croit à votre Dieu, il vous viendra en aide, tout ira mieux. Donc vous allez toujours na molende. Cause la molende, c'est dire persévérance. C'est la persévérance dans la parole. Munguna aneo ya zulu kwa modèle ya zimbi cela. Ya ko séduire, ya conduire mondimo azana kondima makasi, ya conduire bandina erreur na ba fausse information ba ya ota saliboy eta ndo bekemeke boy jiloba ekotika na kaka sekoti suka ya mokili toujours ekotelema ngui yango ekolenga sosala liloba sosala bo société luka moninga abakilo bo sosoli amen bo pesa na ba conseil bo pesa na mo ba témoignage na ndeko zalaki na ndeko ye vivre na liloba ata bato bachola ke ya boto bolo no kuna église bajaka misurité bosa la heureux pour likolo bazo pesa bino le temps kula sai la bino to yo kana ma ba tena même beaucoup de la patience na beaucoup de la Amen Boita. Merci à prophète pour l'épouse de Dominique. Merci à la salle. Merci à l'équipe de merci Bandeko. Si vous voulez Bandeko, la mine boé, Nazala qui m'a confié. La Koufa qui vraiment Bandeko. Nazala qui souche la vie. Bandeko, la belle qui m'a mouké, Nazaki na Mandina. Il m'a fait Bandeko.
na côté échographie bandeko bayebisi nga fo baopere ngai naza na deux hernie bandeko bandeko nango babite fo tokende pa l'homme de Dieu toke pa l'homme de Dieu jour yango mpe l'homme de Dieu abandaki kobima bandeko l'homme de Dieu akitisika paraprise apesi biso moti tobi te totika te deuxième tour il faut kaka toke pa l'homme de Dieu bandeko nga ndeko na bino nakendaki pa l'homme de Dieu ayebisi nga batie nga nyama ya 5 mitu na kati ya libumu nyama wana bandeko naza mosika na kati ya zamba namela kaka jikolo na biso ya kosala bandeko l'homme de Dieu ayebisi nga nalongwa na mandina nakende na Saint Joseph bandeko toke na Saint Joseph place eza te ti tozongi epa l'homme de Dieu bandeko mwa makelele ezalaki wana tobi te tokende nini bondeko bandeko toke bondeko bandeko nakoti 4 échographie eloko bana yosimba te badokter bango na bango kaka il faut baopere bandeko bamemanga na sale dopa mokambi na ngai ya mwamba bandeko nasoyeba nzembo bandeko bameminga na sale dopi wana nzembo yango ya kobosana soki mokambi oza na ide okopesa yozali l'homme de Dieu bisinga basali ya salongo batika yote bandeko basali basoutenir à 100%, l'église ya salongo soutenir à 100% bandeko si lelo na biki yango na kumisi merci papa merci basali merci église mobimba ya tout merci amen bota avant témoigner na oyemba nzembo oyo solo tonzimela ye papa, message au président en 2009 et kokisani nazala na nyokakao parce que bandao longwa mwana vanda rate mwana na ngai liboso l'homme de Dieu baki aza mwana mobali mais bitumbeleki makasi nzamba bobongole mwana ya mwasi mais mwana wana bibala koya ozala mobali mais bitumbe ozala mwana bandeko grâce à liloba lelo mwana ngai liboso abotama oya mibale o papa loba ya bitumba yeyo mwana botama bien mais mwana komaka handicapé ena ke papa ofonda liboso kozonga na nga mwana banda otelema bazwi mwana na ngai bakange maloba bakati mwana basingala lobe motwafa mwana koma ibaba bandeko na yo kendeka papa lobi mwana oyo ifala aloba tina 10 ans mais na mawa ya nzambe mwana oloba na 5 ans Dieu bon, moi dans le vie juste dans 5 ans, malgré ce que ça beaucoup fait là, les longs ans de moi dans le vie papa Zate. Merci Pasteur Nzombe, moi dans la PC comme mon CDI, et il faut son mon CD grâce. J'étais à Bamba dans la prophète qu'on dépend le Dominique. Papa, il va mon PC Zate, merci. Merci Liloba, merci Pasteur. Moi dans la petite classe, moi dans comme Liloba. Amen. Amen. Vraiment, la époque Nzambe na ngai oya sali pona ngai na 2022 na bandaki kobela na sali inane na maladi na keye pa ya prophète atindinga na hôpital na komi na hôpital batindi ngai na centre de recherche na komi kuna bazinga maladi ya motema na zongi babandi kolandela ngai badokter babandi kolandela ngai na bandi kozwa traitement me moyen te basali mpe bazotikanga te na mabondeli bokilo yanga mpe azolala te alalaka na chambre na ngai sikoyo tokomi na mois d'avril nakomi susu maladi makasi nakwei na kati ya ndako balobi bozongise na medecin na ye
nakei na medecin na ngai premier jour deuxième jour nalingi su kosantiri bato te nalingi su kotala bato na elongi te troisième jour nakufi nabimi na nzoto namoni ke nabimi na nzoto nazokende nakomi na prince na rompwe ngaba namoni bakangi nga na basinga bato bazobenda nga nazomona bango te basi mibale na mobali moko nazolela nzambe na ngai nzambe na nga kotika ngai te bato bakangi ngai nayebi bango te bakangi ngai mabe na kokufa namona kaka nzambe mutu moko abimi mulai mbinga abimi na nsima na ngai alati lipapa na lakostre nazokoka kotala ye te alobi kotika ye nzambe na ngai nzambe ya profeti Konde batiki ngai basinga kaka na nzoto alobi bokende boza na chance bokozwa ye te aza ya bino te nalobi papa tala ndenge nakangami na basinga aye asimbi ngai kaka basinga nyonso efungwami basinga efungwami abandi komema nga na loboko tozokita na ye tokomi justement na direction ya hôpital alobi na ngai kota kende kozwa nzoto na yo lobi mona ngai nalobi papa nakomonela yo wapi ozalaka wapi alobi na 14 miri oyo toza na yaza nzambe aza nzambe bandeko lelo tovandi na nzambe na biso ngai nakomona ye nakoyoka esengo na motema nzambe kati na bato wapi tokokende tokokutana na nzambe ya boye bandeko bondimaka liloba te bobenga batu baya na liloba toza na eglize ya solo tobimi mpe na ndako tokei nalobi fo bomema nga na 14 miri nakende kotala mutu wana nakomi na 14 miri nakuti ye mpe na lakose na lipapa nalobi ya solo alobi na nga kobanga te mikolo na yo eza nanu baza batu na yo te landa lipamboli na ji kende na debonambe na Dr. Faustin landa tretema na yo kuna okobika amene Amen, Bota. Amen, kila mandaki na monde entier awa. Ndio wabite profeta Azandam no, Azandam. Nino nyoso soko tondi na kundima napo ndio kukosala teboye. Kwa na kama solo ndo batu wangu na deni sana tata poli mwana kata matema ya mwana ni sala ke automatiquement taba ni bakena le seul cooking ngate impossible. Ye moko de lukala kala tinzo topona bolingo oyi toni pona bino. Ozanga omoi ayebike ndebabina linga komona teke kinganda kei. Na mitu na kakei koma mon Dieu. Kakei fallait pas.
soka la sakalibo soka etela soka oh nde atumona bele la katata oyo te mais bon soki ngokasi ekoki esekoki mingonga bayini bakolonga te soki bango bakontinue ke babulisa batungisa baluka départ na yo bango nde bamokende analibota zelona ye ekana tata ya mwana nde tata azwaka mobimba ne alati lokola elamba siwe ya ndeko na bino alata mpe bino lokola elamba moto azalaka na elamba moko te so moto akomi na elamba moko akoma moto apasi na susi atata mpe akoza na elamba moko te na mokili mobimba po azala bilamba ebele zala pre tonisama na bolingo po akomiso elamba na ya komalonata akangaka azimabe ezaso mokemokalo batina yaka na 14e zakar mpe misala tate ezomonana namana moyika mpiko bazimbisa yo monika bazimbisa be baoluka teknike nini andeo bakolizimisa bandimi elezomake batasani ngoku bazimbisa mo bakokaka te merci beaucoup de votre achat. Nous avons des choix libellés contre le prophète Assimi Boye. On a un grand magicien. Et le mari du pays, nous savons beaucoup à Béli, à Jenaïe. Vous dites que le prophète de Adawana est un grand magicien. Nous savons le titulaire. Lui, c'est Adjonaïe. Adjonaïe, il est la nation. Au moins, nous devons finir à répondre à la tête. Avant de gagner, vous devez tout calmer, à répondre dans une réaction. On a répondu. On a fait que tu as salé de Satan. Bon, on a dit que ma fille a salé de Satan. On a dit que ça y a. Donc, nous avons ce qu'on a dit, on a dit que ça y a pour la commissaire. Quand on a commissaire, Satan, jamais. Bon, on a mobile manayo, ça y a kakayao. Yawe analikuta kabisa pona bapona ngaye yawe abati na kabato bayonshaka yesolite yawe abati na kabo bazali banga na kata ndomba bokotomona okokate amen bandeko na kristo mwana sango oza na papie na yoba sekoza liba ataka meko otombo ya 5 millions de personnes bango te bakweya yawe abati na bino asala bino tena mais sauf balakisi oyo batémoignage oyo tokoyokana na église wana batémoigne kabo bango balandaka ndenge tokotémoignage oyoka mpe mpona balobima oyo ye abimeli ayokobilisa ngai oyo eza bavantire me bandeko na kristo de contre le 25 de samedi. Et le samedi, vous allez venir à marcher. On a bouger là, nous allons bouger. Car moi, le lien, nous allons aller. Et les guitares, nous passer. Vous allez à ma famille, il faut tout ça qui est en boca. Vous allez au check-up, pour une génération, là qui est en boca. Vous allez, hein? Vous avez un peu de temps, oh, vous avez la place. Makambo na njeresta topeleke watu wapi no jela oya kojelo sunani te no kuna bega isaso ngaba aba après campus jela mo ba to wani kene na te ndele ba ezan jela ba ozo bisa amon so mati campus na église tadi mais bakuma tiana goudron zela tandu ka bako tiana goudron mais encore église za na se so ngombo kana église ni bale ko église ça déjà kuna
Bazale batwe. Joto kene na mutu kezindi na potopoto. Ba umo tinga na mutinga na bi presidente kwa bila kanga bi zilo tina lege boy. Muko musuto wa budre ko tiao. Budra ngwane bando ko. Za somo. Après, toke mombele na bado na mso ngaba mombele. Banda kisasa bande to na hata solo ya budrote. Na bia wande to vandia obino nyoso bakuruna boy. Bakuruna bayati mukorwana. Abino beza moke. Bakuruna lelo mwa bapakeza mike. Le bakuruna erwana sa cheboyo evimbia. Nabi ndeto bandia wati anjo zela kokotawa. Pour ngabai na mbele développer. Zele koti. Oh mon Dieu. Mais c'est mieux sur la trace à bien zela kotawa koti. Est-ce que la yeso ba koti kota zela wa? Kama mpepe utiao. Na tatawa siya na likolo. Yenda kila ukota na obu boko na nazani na nzambo. Basada ta moi 10 ans mais banzela mususu kozala somo na kisasa wa et comment na développement mon cœur possible malgré balobeta ba pro ensemble malgré ba cha bambish ba presse ba pour les bananes côté ba bon la comme si ba osa la non sale ma c'est vrai ya on tient un boka dans ensemble familier hein quand même poto pesa ni pas bon na boka bonjour à Saint-Saëns, le 2 juillet. On est debout, surtout pour la Saint-Saëns. Le 2 juillet, vous pouvez Matamakana. Merci beaucoup, la bonne chaleur, il y en a dans la nature. Kumisama tosenge kana tatakoza lifongo nzamba mo takamuza salola penase matope kumpe kemo wana bulu na bono no ne na boboto ya uzanga ta mo so ko ta sala ko no boboto no pe mo ne kama ni boto ngwa santo sala ba ko na ya uzanga na bobo ya uzanga ta ko le rule ta na bosa mo na moko bono pe mo ne kama mo na moko di sa buta to la nasu. Udato tan mabunga hotel marisho peke ohani kule bushari bota na bonge pele ngonu pe monika mbogo na moko kati sige na makasa moko te kwa na kwa bonge nyosho kote ke pana yo bota la sangora mokini ni sala bota kwa ba sultana bota mabunga te boli bota tamani mo santi kana kolo esala la bota etan sa bota salu go na tete batambula na muya na yo batsanna na muya na yo abutana bulan bulan ya wandanga tani bolute moneka mamo na moko pote boboto ne kumela kaseko kile na kata bako na mungu ya msafisana mokano ya wandanga bomo eko kushamata bako na no na komo Yesu Kristo na Nazareth na ngwami mo santo bel gratu bomo na seko amen Boto na komo Yesu Kristo na Nazareth ici bota salon malgré votre pleine de contributions plus tard pour essayer de m'envoyer est-ce que vous progressez? Thématique